Hein? Il y a quoi là, fait ici, pas tantiment. Il y a un baiser. Il y a ayoka makambo ya yoka te ya kola ya Liliana boya yo ngoko tata mimi yo sepela ba mama ni franga batasanga ba ali bana mboka ya kola kuta yoka kale mutu te Liliana to pekisi tati yena yoka ka mutu te ya kola yo telezi bakati mama kangeni na fita bana na. Et voilà, salut, bonjour, bonsoir. Ça dépend kaka ya RO vraiment bozali kolanda biso balobi ha makambo ezali la famille. Balobi okoti o like vidéo vraiment ce que okoti pour la première fois okute na libakwa chaîne na biso bande kolanga en tout cas au s'abonner au cliquer na cloche ya notification pour que ozangaka eloko te à chaque fois ce qui te poster toute émission na biso vraiment et causa la plaisir ya trop balobi awa balobi sans mafinga zéro en tout cas toyaka kaka vraiment na ba analyse moko ezali profond toyaka kosala ba analyse na likambo moko songolo pakala bandeko na nga kaka nde bomoni na ba audio na nga oyo na tie wana vraiment boyoki ba voice wana boyoki. En tout cas bandeko na nga toyeka po to débattre sur ça to débattre sur yango parce que yango wana ndeza mosala oyo toponaki ya koya kosala na internet balobi vraiment esengo ya kozala mwana belle vie esengo ya kozala pembe na Poutine esengo ya kozala na kati ya famille libota soki oza na kati ya famille libota eza famille moko oyo eza na bavaleur eza na bavaleur vraiment makasi bandeko na nga en tout cas okozala jamais défi soki oza na kati ya famille libota parce que famille libota eza vraiment famille oyo tolobaka famille moko bien éduquée. En tout cas nazaka vraiment ya kosepela ndenge na se retrouver na kati ya famille libota en tout cas en passant na pesi bino mbote famille libota na pesi bato nyonso balingaka biso na bino pe bolingaka biso en tout cas biso tolingaka bino topesi bino mbote et puis na ye moko balobi la mama chérie Poutine de l'écriture mama belle vie kandi la patrona en tout cas bambote ebele bisika puis ozwami la famille balobi tozo ko entamer film la place sika balobi dog mabe ekoti to sisi ziguière tozokota na dog balobi epa na biso erataka te toujours mosala alors to continuer toujours ko consommer ba film na biso vraiment oya siki kozokota en tout cas to consommer pe to continuer ko reconsommer film na biso ziguière bandeko na nga film mo kitoko o biso tolandi na bokebi nyonso epesi biso ba leçon vraiment en tout cas tozala na pe pona ko consommer sous nouveau film o ezobanda en tout cas ekosala vraiment plaisir et pas biso belle vie kandi la patrona voilà la famille en tout cas kaka neto mesala bandeko na nga toye susu toye toyeka koloba to banda par rapport ya audio na tie na liboso na ba voice boyoki wana en tout cas la famille nde boyoki ka bino mo boyoki silauka azo continuer kobwaka ba oya ye ba o basalaki mosala kitoko azo continuer kobwaka bango autour des rôles. En tout cas la famille libota botelinga regarder parce que tozo obligé ya kolobela makambo oyo tozo obligé ya kobeta CTP ya kobeta masolo oyo bandeko nanga eza makambo batika rango te na yebisa bino monde internet eza monde moko oyo eza na ba vitesse ya makasi. Et puis bah vidéo tout ça là ils ont tikalaka sur internet alors s'il y a parler il faut parler batu balandaka biso baza bato maele o balandaka biso bato maele o balandaka pe ngambo wana alors biso photo lakisaka que attend que ba analyste mutu na biso ezosala toyebi ko raisonner toyaka toyebi kosala ba analyse so par rapport à likambo moni donc pona kolakisa nyonso wana kotalisa capacité na biso toza nango na bachroniqueur ya belle vie na kati ya famille libota alors ezaka photo totalaka oyo ya bango biso toka kosala recadrage il faut tozwaka oyo bango balobi biso faut toka koarranger yango to améliorer yango to pesa yango forme pour que les gens lelo ntango bazolandaka biso balandi koto bayeba kocomprendre makambo soki eza bamakambo tozotika yango ka bongo ndenge ezokendaka bongo alors biso nde tobima bafautif tobima baperdant parce que tozoyoka makambo tozomona makambo tobeta kara mais na internet lelo bato bakoyaka après baoyebaka te ke biso tobetaka kara na moment wana boye bakate eza makambo yo kotikalaka
et tikala. Alors tant ils ont tikala oh ya bango loko ils ont tikala ka bongo biso pe photo ça là ba bloc na ba contre maloba wana peut permettre biso lelo yo bato ba kotala ka biso après bano bakoyaka sima bakotalaka bakokotaka internet bakotalaka après babando comprendre ezalaka boye koto pe ezalaka boye koto ezalaka boye. Donc c'est un peu ça ozomona. En tout cas bandeko nanga sans plus tarder vraiment na kata CG na biso tomoni Filauka ndenge azokontinue kobwaka lelo oyo tomonaki abwakaki ba misusu wana abwakaki ba oyo likolo ya poto excusez-moi toye kosuka na ya gola tomoni ndenge abwaki bandeko nanga eza nini quand nde na oloba na bino c'est juste pour vous dire que aza wana mpona kosoutenir bango ozomona. Donc bao se soutenir mutuellement donc basala accord na accord oyo basala ce n'est que normal ye mpe fo bwaka bao apesa bango kilo apesa bango popo ke monisi comprendre que non en tout cas balobela apela mamisa solo pour bato bakontinue kokota bato bakontinue toujours kotala bango pour que esala oyo ezosala sur internet mais on a disconvient pas eza vraiment etali vraiment biso te makambo na bango mais soki nga nazoya kodiviser babiloko ya boye so bomoni nga nazoya kotia nazotia baaudio surtout na bandeko na nga c'est pour un but naosala yango pamba te naosala yango du hasard te eza na but moko eza quelconque yango ezopermettre ngai nayaka kotiaka baaudio bozomona nazotia yango na ebandeli pour que moto soki akute nango au moins ayoka comprendre qui est Filauka. Vous comprendre parce que bato belé il y a aussi des abakou oh ba vrai babakou oh baza poli oh baza ba intellectuel baza non nde baza na balingara oh to benga ya gola ote baza belé oh basepela na été bazali basepela na ta mukete. Alors tant bazomona sko mama na bango azobwaka bato bongo bandeko ata lelo yo bazana confiance à maman mais sur 100% et bando kita bandeko nanga tozaka awa tu vois. Alors nous on est contraire ya koyaka kolakisa ba bloc wana nyonso o ya zolo bandinga zokumisa il faut to yaka nango ozomona faut biso pe côté kuna côté na ngambo biso faut to yaka nango to lakisa mokili pe to chal to tchelango maloba ozomona po bato bakoya sima ba comprendre ka te biso ko faut to tchelango maloba nde to tcha maloba na osa ba analyse boy etikali tango etikali mutu ça 7 ans après 10 ans après bato nso bakoya kaka sima ba comprendre histoire ezaki boy tu vois. Donc c'est un peu si on moni biso to yaka na ba makambo on a ba nyos no ba famille bota botika côté ne biso regard par rapport ya ba surtout ces vidéos oh boyete ba figure tenu comme on te tozo obligé à kolobela bango te baza bato mote ki ba ko nde ba finga belle vie ale biso to tche bona miniature to kolobela malam te mutu no sayebi ki biso pe to tche bona miniature to ya ko kosela bon recadrage na ndinga pe ya bien te. Donc c'est un peu ça mutu afula muninga awa azate mutu afula muninga azate ni bango ni mutu afula muninga na ba miniature azana été. C'est juste que to tchaka yango pona ko recadrer ozomona to tchaka on tina la famille. Donc ils a passé mutu mo be vraiment vandi na e comédien bato ba finga oyebi acte azo sala wana ya ko boka ka bangwana e pesa bon sou courage ya ko finga bon moi te ke bazo ko finga kaka azo ko te ko ya sabe mission pour animer courage mo ba pesi lisusu mutu mo be na lobelaka abwaki mutu ana yebi ke na finga ka bato ayebi ke na sala ka be na sala mabwaki nga c'est que vraiment asepela na ouais c'est que singa fona koba ata tom so avec na mokano otika te otika ndeni ye mtabi succès babwaki pas Filauka bonga tika ko fingela Filauka bato otika te il faut continuer nango parce que Filauka pèse valeur tu vois donc il ça ba makambo sur la famille otali yango penda bolobi non oyo makambo au niveau ezokendele ya so normalité ezali sous normalité ya so normalité
Alors la famille, j'espère que tu l'as dit vraiment, Molobeliwana. Donc, eza makamoko boy onga pena zoloba, il faut na yakaka toujours. Kwa ko talisa batu nyonso. Oyo bayo kaka, o ba bengaka peut-être ba bengaka silauka, aza entre tous. Ba comprendre. Biso to yaka ko bimisa ye, na to bimisa ye, to bimisa qui est sila. Qui est si là où quand tu ne pas battu. Nandé bat bazo comprendre nandé mususu peut toujours faire comprendre bat nandé mususu. Bon moi cette fois-ci abimi si manzaka libosa bande ko bomba mais aller ko bomba c'est comme si qui était ta chinda bango c'est comme si qui y a ibelo ko mon côté ni ni mais si ko vraiment bibimi si parce que à mon ba taki tellement les qui est belé côté succès belle vie. Eh pour belle vie apesi bat devoir hein apesi bat devoir dans le monde de théâtre. Bato bakomi koluka kokangisa bambongo pour que bon peut basala bon ba surprise à bongo. Il y a d'autres personnes au balobi surprise à belle vie moko abongisa ki yaya bo banga pété. Donc belle vie qui n'est ka abongisa na maman sa sœur Eunice akanisi mbongo apesi bo sala boy. A que passer alors si bien mon bato bazaka ba lâche ko bambongo nde bino bo pesa ba bambongo bazwaka. Hein bato bazaka ba lâche ta. Ozomona. Bato ni so bazaka ba lâche te. Pas tout le monde va l'acheter. Pas tout le monde va l'acheter. Alors, donc, il bino, boza batu moko be oh vraiment, boye sur internet. Bino nyoso batu bazo boa kaka bino oh sila u kazo boa kabino. Donc moni ke musala kitoko yango toko sala photo finga, photo song sabe, photo sala boy. Pona bino musala bozo sala vraiment za kitoko mais la famille tozali. Tozaka ka ande na lobaka. Many time na lubaka toza kaka awa moi makambo eleka makambo ekoleka bandeko na nga eleka nango alors tokotuna naka un jour tokotana naka misika un jour oyebi koto na tali yango na bi wow oui, elle est très à l'aise à boire kakado abi pena ko ekoye ya nango tellement ba mbata déjà zo ya makasi ba humiliation déjà zo ya makasi belvi azo beta yo babaka toro azo beta ye a conséquence bande kolanga na ba film azo bete na nyonso na bato balingaka tala niveau o bato balingaka belvi tala nde ba se manifester alors keto wana zuwa wana kanda wana nyonso wana abi na koboka pena bango nyonso mpona pesa bango courage ba continuer ba longola histoire wana ya kobwakela ye comme ça ba kota na histoire bo échouer da wana za la patrona bo mesana wana pena za belle vie quand dit la patrona alors la patrona bo mesana pona bino akende kosala ba manigance na ye ayokani po asala ok on assume to accepter ki asalaki ba manigance to accepter kasi siko tosali ndeni likona bino mpe bosala bongo ti bosala mpe boboki kopesa bolobaka ki obiso tokoki osala te lokuta yaya boyoka gu lokuta bato bayaka na boka na internet mpona kokosela bato makambo bavanda na boka na internet bakreaka makambo akreye na ye yango eloko toyebisa bino ya sika eza te omoni mafinga nyonso oyo wana bozofingaka bato bozofinga bacomédien peut-être particulièrement na baza pembe na Belleville bozofinga matin midi soir bosala bino elo te bosala mosala ya pamba bosala mosala ya pamba bandeko na ngai boluka mosala na bino ya normal ya bien po bozo sala musala normal te nazoyebisa bino en tout cas ya pasi bato monokolo bango evandaka mpona kofinga monokolo bango evandaka mpona kokosela bato makambo mpona kocréer baproblème kocréer bapolémique c'est quoi ça donc mpo bato batala bathéâtre bafilme bien fo bino boya na bamensonge oyo na réseaux sociaux pour que bato bazwa batala théâtre non c'est pas gentil vraiment la famille en tout cas yango kaka toyaki kotalisa bino nabaki nga mutu nyonso akondobwaka nga na lotalisa to lotalisa bino boye mpo bocomprendre
Vous comprenez qui est Silaouka. Au prenez baka association des malfaiteurs. Il le quoi ça moi c'est malfaiteur. De Azana bingomba penza ya mabe. Au prenez baba pourquoi azo fula azo fula. Donc yemo koko akoyate me baba tuni ba ko répondre ba tuni ba ko finga. Ba tuni ba ko sale de musala. Bazana ba WhatsApp ba sula na ba WhatsApp. Yazo tinda kaka. Do yazana pona tinda kaka. Dans la minute opération, la banque ils allaient opération. Ba benda ba tuneso baza kota Belleville. Ba longwa kuboki. Wana zolo bake mutu moko ba yamba ki émission alobi alongwe ne famille libota komi abako. Ya biso nini bandeko. Mutu amoni ki rolongwa na famille libota. Alongwe na eti. Bo fete okanga batu ten, to somba batu ten. Ba vrai ya Belleville ba oza toujours. Ba kota la mutambo na te mais o azane vrai te. A kota la mutambo na okende. Et ça a pu biser l'oroté. Quand les tolobaka, vérité, et banaka na souka. Babi di kambato bombi ni souka souka. Vérité, banakaka. Ke makambo basalaka, izalaka pona boy. Makambo bazalaka, izalaka poy. Vérité ko bimanango. D'ailleurs, to yoki d'aba makambo bambongo, wana ndi bozo sala. Pona ko déstabiliser Belleville. Yako futa bat bambongo, ba obaza pembe neto. Moni déjà Marie-Jeanne et Simbité. Marie-Jeanne a l'activité qui a vrai. Bah oh baza soifé d'argent. Au moins des baquets. Ben fais ça lobango. À lobango déjà. Bah comme côté kada on ba ko chele Belleville ba chele $100 pour une $100. A bossa ni bola mo Belleville sala qui. Mais pour une $100 on a da mo utiliser déjà ko beba ça biso. Donc to banga na biso te na makambo bo sala ko mbongo ko tchaba comédien o baza pemé na Belleville ba ya. Bah oh baza vrai. Bah ça toujours na biso ba o baza vrai te ndé ba okende et ils appellent pour monter Belleville au tikaka Belleville au tikaka Poutine au changer na été ce que tout ça lindeni pour ba manigance de ce beau sala wana to zakuna te to tabinoka le kwanda ka ba voisin zozika succès à Belleville et comme si bino biloba loba succès à Belleville dans si bino pongi bozangi pongi bozo kokate boye bate bo sala nini. D'ailleurs, si tu comprends bino, alors mon kilipe est moni, comment Belleville elle est aimée. Moutazaka aimé pambate. C'est que azana mo tema moko bo celle qui ba tu ba approcher, ba ta malamu. Azan entouré na ba bonne personne. Oh sœur Laura Lobaki, Belleville azan entouré na ba bonne personne, zamba pambola toujours. Voilà. Boyoka go. Voilà famille Libota, merci beaucoup. Ya kozala wana ko liker vidéo, ko partager ça là bien. Vraiment la tiki bino on se retrouve à la prochaine vidéo. Bye.